www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Na confiance pe na fidélité au bino vraiment bon mais ça na kopé sa biso na ndenge bolandaka site semino 3W poto na poto vraiment émission yango confirmation show awa soki donc soki to confirmer o te c'est que to yebi o te il faut to confirmer na émission o confirmation show pas de commentaire na profiter pe na pesi mbote na ngai vraiment na boss na ngai mosakoli lami dovo boss ya pembe minga volobeza te na pesi ba mbote na ngai lisusu na boss moko oya salaka nga pona zala mazamba mopao 5 na Saint-Étienne en France pas de commentaire na pesi su mbote na Carmel Lukulumania balobi émission yango yo confirmation show minga volobeza te soki to yambi yo te seke to yebi yo te il faut to yamba yo soko za leader a solo photo yamba yo soko za artiste a solo yebi photo yamba yo na émission en confirmation show pas de commentaire vraiment aujourd'hui toujours recevoir vraiment artiste moko oza animateur oza la rage na République démocratique du Congo balobi mingi kolobeza te moi to tanga komo to linga yemoko donc après sa identité na émission en confirmation show tala trop beleng ba image ya boy pas de commentaire yango boss nanga la mido vona longola ko parce que yo nem to sala rapso poto za la poto na poto toujours soko lingi vraiment otala ba image ya bien donc otala ba émission ya bien obeti 3W poto na poto moni makambu na yo tozana artiste awa bonjour artiste bonjour les gars journalistes moto a Simbi WW poto donc il danser ouais Igwe Jaguar ye animateur munene ya déplique pomba niance mikolo ba benga ngati bobolo yo mikolo ka to kumisa nkolo tango akitaka papa yo akitaka na kembo wane saka ndingi ka ya kumisa nkolo les gars journalistes donc kanda mabi ouais vraiment artiste vraiment on a kati émission na biso vraiment confirmation show na kati ya site munene pe 3W poto na poto tozaka na posa to ba non identité artiste après ce que to continue na parcours ya vie artiste après to kokota na misusu ouais identité nanga ezama Igwe Jaguar Tibobolo na minute n'est pas déplique pomba niance doza dans na studio single mokonza pesi biso donc toza dans ndiai kala mingi te plezo bima yango nazo benga bana poto déjà na yebike numéro nanga na kopesa pour kande za mabe bo mona ndenge na koboaka po papa nanga moyo ayemba makasi azaki ne na makambu azaki ne na mwa kokoso na mambo animation yango yo boka ki yemo ka boaka ba kembo ale kembo lelele yango tango azwinga ina ba masala msu baza ona bi makambo yo il faut ka tiki la bino single Bundesliga yango nde kala mingi te toujours une des amokili. Mais artiste sikoyo vraiment toujours qui moi dérangement muké na niveau donc il y a site snapshot 3W poto na poto ba benga ki biso trop balobi non Jaguar azaki pas donc leader JDT nenga nini akiti sous c'est pas sous ya déplique les sous mais monte que sopio to ebité wana biso te mais bato ba benga ki biso ba sipso ke so to yambio na émission to tuna yo pona ino sala ki bongo est-ce que kuna avantage là qui était en pas donc il y a des plics ben nengeni oui mutunyo so alukaka sika vite César JDT ye poto na poto yaya donc JDT ko ke poto lelo ti inane uyo ebike ngamo na lungwa te chef na biso Emania lungwa dinara lungwa ngana lungwa to panzando ke satikala kana 2005 comprendre JDT vraiment merci JDT fana yo fana na poto ye mama musique ko kangote yango moninga ke na rapidement pas de pli pomba pour la vitesse à makambo artiste na lobby boy JDT fana na poto
est-ce que yo bi ba mamuji ta sala na maison mais OK le loko efseka fa na poto exact obi ke ye abeta ka banze mono esimbaka abeti ba couper décaler esimbi abeti banze ba danger on a décaler wa pozoloba ya beta ka ndirumba moko esimbe na minute ezo simba pe sote ezo simba te pour la nini kasi yo ne okolo ba vérité nyonso awa donc na émission simba te parce que jeza na kin on parle jeza na kin ya lingi poto eza cimetière ba mise soko lingi ba yeba yo ba succès yo moni ke déplique pomba auté ko chimique la selika 2 semaines azongi mbala moko po yebi ka tiki ba soda na mamutu kitoko JDT vraiment merci papa yo fano na poto siko avantage nini oyo yo zo zwa et pas ya donc ya pomba des nuances hein? Donc ouais, de plus nuances ouais pomba do avantage eza que koya na ngambala moko pesi kotiki langa générique koya na ngambala moko tiki langa générique a mobange yango toza na ndiai comprend ya kafu donc deux fois ko touté yango bana poto na ebike don na ebité quoi don na ebité kala mingi te ouais vraiment artiste oui que et ça lui biso plaisir donc il y a trop ndenge to ya mbio vraiment na site na oyo batala mingi na poto vraiment yebisa biso vérité ti lelo to telemino awa ozolinga ko so vérité te ndenge nini longwa ke pa JDT bo bebana ki bien ndenge nini il faut parce que vérité parce que oh le bien on est la vérité te au flasher moi le romo boya mukie le parce que vérité pour na bana poto balanda bayoka bana république démocratique bayoka monde entier pesa la nini problème eza boye nga naza animateur a munene natali ke carrière na ngezo ke na kokufa pa JDT on prend JDT azandoki do ndeza wana JDT azanani azandoki yo bité ke sango bima JDT cho on prend ya ko kendelelo poto na miyo ke na minute azana poto donc OK c'est kufa tika na 2017 drummer na guitariste soka ye kaka mimi bona boîte mambo ba beti ba sisi yo ngasko talaka chef d'orchestre manya lunga na pese mbo dia zepa fali on pas dinara za na wenge ngape na lunga ba geriende to lunga on comprend soko talika ba miso ba tika pa jidu to mona kaka pantalon ya kala mamtu ya kala menga talanga depuis boy lelo yo bengi JDT aventure c'est qui tant on appelle c'est pas depuis au bengencho depuis kana yo mona depuis ka na poto ko fana JDT depuis ka kenda poto une semaine ya babula ko depuis ka keluka mukana ma beta tiktak ya yango moni ke lo makambo efandi yo bozozwa ka bongo kala mingi te siko yebisa biso na orchestre ya des plis aux titulaire ou bien donc aux en asimano ya baninga aux la baninga baboka bokono ba cria pour naza titulaire na minute so eza mama musala ngana rolo ba mingi te po bana poto ba muna nga lukuta ba mo ba otala ton générique ko bima nana ko bini samboka nana za titulaire makambo po eza ne vibration makamne ya musala po ngana leki tout l'animateur ya tout l'animateur à Congo olobi leki tout nani tout l'animateur à Congo na leki onani na minute eza ne ngai go Jaguar Tibobolo donc tout l'animateur à Congo mingu yo compter pe ba Bill bazana kasi oleki bébé Bill asila déjà kala oleki nani na Bill asila daka l'époque wana isila abwaka kana yebe époque wana déjà isila yango na minute ezani ngai iko Jaguar donc sobe totangi lokola ba animateur minene ba obinisa mboko sabalo te sabalo na yebiete azana oh mais sabalo yebiete nene te na yebiete artiste wana siko komi osala komi siko osala minene yo bi sabalo te na yebiete ya sabalo na yebiete na minute ezani ngai sabalo oyo abeta donc ya mado na yebiete te bon basila kolo kriya mado wana te mukolo kriya mado ya kaso sabalo te ya kaso so nani ukopanda sabalo ye ka yo mona générique abwaki te na plan na bango babeti zigda bwaki te po ye de carrière esila batala kompe mukolo musique eza mambo fast to bamono za beauté kaka wane mamto kitoko tellement que za beauté yango de plique apesi au faveur tala beauté tala noko na bwaki disque te mais beauté déjà dans deux fois ko tout siko ça va mais betele biso sumo eloko mombo ya bien en face ko to ko tasiko na masolo mususu ouais mama ezo salanga pasi nini yango pomba ni ya se papa ye salanga pasi nake ko sakane pa ya ba voisin talande basalinga yi papa na nya salilinga mwana boye na moyi makasi kabongo wakazelinga mwana ndeli to ye
comprendre yango wana biloko mikolo eloko disque yango wana oyo ezako binisa mboka mikolo yo mais naoki obwaki mo message mo bon ko expliquer bana kini te na bato nyonso bolanda biso mpona ki message moko ya bien po moni musique ya lelo eza musique ya kobwaka biloko ya pamba te fo kobwaka ni message soki mo message mo boye wana ko expliquer te donc bato bolanda donc message ezaki mwana moko moki ake kosaka ne pas ba voisin mbala moko ka bon aza bato mo boye bato kima na makala neni mondibu ompane bandibu yo mikolo na bi ese na otuna ka bongo oza mondibu te oza mundele te oza konki te siko eloko yo ebikaka comprendre donc ka bongo amoni mona bato mais yoka sikoyo na yoki yo na ba terme mombu ya cri wana uta de orchestre ya donc ya leader Robino ye pas to bin sapé bat na mboko te Robino a niveau moyen de plus te Robino a konki yo na bia yo ta artiste Robino za nani aza konki yo mona mukongo nde sala te bozo mona makambo est-ce que ngam na zoloba te ngam na zoloba tango bo na kobenga ngai bobenga ye mo bobenga ngai te parce que tango bozo benga bo no pesa nga bakanda ye mo ka zoloba maka ba vérité na ye artiste zonga selo Robino za nani Robino za konki so tali pe bien ma nini matama ne o kota boya liaka bien te mona ko choko ya za niveau moko na déplicité comprendre déplique za muta vitesse bakara danser bapango danser de Robino zo luka na no vie comprendre tala konki na sima comprendre ye za niveau moko na biso te biso tozo talande ya ibi ko yemba doso moni mutako mo yembela tiba ya etika muka yembela abano yembela batala mwasi tala nzembo yembi ya oyembeli ya seke ozana nzembo tsu ya ko yemba te ompane Robino za ko mambo déplique ko kotsa wana na ba Robino te po za niveau mona ngana ebike Robino na ministre nde mutakangi masolo ba ye beti donc ba crine belé beti sel ba mais déplique na ministre abeti générique mote ke o ezo beta lelo na république démocratique du Congo déplique abeti banzembo ekangi générique ekangi ye moko leader abwaka ki neti ba animateur ya Robino comparer ba onanga pona leki bango tu so ça so plaisir guys non ça bino plaisir kalolo etaka mwa kifwa gidiana ngani tetanga mwana kabusenza ti kabuna kaplaka dinza tu menga mire yo bana poto nanga pigidindindi vraiment balobi mazamba mo pa au 5 na Saint-Étienne na France lenga boetika kozala na nuté tala ba vérité artiste zo bimisa ba misa mso ba bimisa ngote mais hier zo bimisa ba vérité biso toza bata vérité yango vérité yango soki muta bi vérité que depuis que Robino est commis problème, depuis que Fali est commis problème, depuis que Soki est commis problème, depuis que nani Aleki Fali pour Fali, il était Fali comme un rappeur. Mamboua chant, on parle mamboua chant mais Kuba et Tirali n'est pas depuis pour Manias, yango lobité ba mise na ngai, oui que catch de Jézoya. Quand le générique a pété, vous voyagez bien à noter, attends, la pamboquette. La soin, yo ka solo na zo bimisa. On parle, au mona ke ba misa déplique to vivre ki toko to fouter la ba parler mambutu. Yango générique ya pesi biso Bundesliga, ezaka single. On parle Bundesliga. Elingo laksani. Bundesliga. On parle c'est loko moko do ya danser zo ya ka bongo, yango na bike ka bongo, yango na mikro na betelo mo boy. Kolwa lobaki tolia mumoyote biso tolie toyebaki teza lisumu yango todiaki eloko nyonso nzambe oyo eza na mbuma tokofina soki pe lilala soki manga ya sende tokofina na lobie oyo pe mbuma ti yaya pe mbuma tokofina o artiste de la vie cri wana o beti wana vraiment eza show makasi donc ko bandela ngote kolwa lobaki tolia mumoyote biso tolie toyebaki teza lisumu yango todiaki eloko nyonso nzambe oyo eza na mbuma tokofina soki pe lilala soki manga ya sende tokofina na lobie oyo pe mbuma oyo pe mbuma tokofina omoni ki bila bwaka esuboye te mais ba crime sous na yo kango ndire ya bile te bila ko sala ba crime boye te bila sila yebite ke bila
sila yo moni loko nini bila ko bete ko kangaliso na minute ezate abaki ba générique mususu na esimbite na minute bato ya makambo ezande shenga ngama ba bransa oni nazana ngote musalande yango bozo confirmer nga mingi te yango nde nazomona déjà nazomona nde bana poto on parle Floricode ping muto simbi bato ya makambo on parle abi na tchembongo na nga jepo na makambo po epa na libanga na disque yo nazo benga da bana poto tout oza da na posa libanga toza déjà na ndiai aux yeux déjà numéro plus 243 89 69 41 627 olukinga na Facebook komika Igwe Jaguar wana komona nga na kobima mbala moko on pas tout solo mamba libanga po bowe la po semaine oyo soke sili o wana déjà tozo banda to sike to ke sisa générique na ndiai po mabezali yongo kinga nazo betelo mona kitende mbidikidi wata mianga da sanunga miandwe pirikiti pri pomba ya se baba ya bana o pirikiti pri mokila tui umban wona babiloka mikolo vraiment artiste ba créer non so beti oyo donc o beta on a générique te na générique mana tino ka bongo ka bongo nde yango nde makambo comprendre ka bongo ezande makambo donc des fois te donc bozo bina ka bongo mais donc yo so bo est-ce ba animateur ya kabo c'est yepé hein donc ya beti mo eloko mo mikolo ezo beta mabe te na yebi bango te ya animateur ka boso ebi te na yebi bango te na yebi bango te basali nini promotion belé na TV eloko eso yo kangi da na ba eso yo ki yango da na ba ezo beta na ba bon marché ezo beta te on parle mais yo pendo za to ka somba ba cri te nga somba ba cri te est-ce que ba cri yo moko peno ko mara maboga boye tala solo nazo bimisa poto bozo mona bino moko non biboye nga na somba ba nga na sala ka nga na ndo sa ba artiste balobi yo osomba ba cri na zui ba cri na ngande na lobi ndima parce que ba artiste belé donc ba ndima rapé non somba ba cri pas kingande balobi pe yo oyibaka na ba cri ya ba nga na niveau somba cri te nga na sala mutu na ngeza pona ko sala ba cri na oya loba na yibi cri ne soit na sombi abima loba po ba cri na ngo na nga ko balobaki yo oyibaka ba cri ya bil te nga na ko yiba cri bil te nga bila si na paraît que yo otinda ba pire petit na yo na rap ya bil po ba yibaka ba kiba ko maka na ba papier bila si la kala on prend yo so ka vibration na zo bimisa te ba bila si la kala za ngai Igwe Jaguar animateur munena mboko yo ya mboko ya mukili mobimba vraiment artiste album même bobé ça combien de titres ouais ça ka 3 titres donc mokonza pesi ba chanteur moi nzembo moko ezawana na biso ba animateur atikeli biso mobange na générique ezawana eza mibale ba générique ezaka 4 titres mibale wana yo po to boaka na kasi mibale wana ngani na simbi bato ya mambo animation na bwaki ka bona to ko fina on pan o eza na mikolo yo mikolo no selo mombo mbolongo la mere mbolongo ya kotumba mbolongo pombani ya senangai lopele na boya kende kozongisa mwana yelanga mutu. Vraiment balobi pas de commentaire balobi artiste yo Jaguar yo Igwe Jaguar ba cria boye vraiment non na mona ngote quand même talaka na ndimi talaka ngai Aristote qui poulu andimi ngana ndima mutu pa pamba te soko mo ngana ndimi seke na confirmé ye Mika Mulanga na mikili baibi makambo ba Patrick Toanunu baibi makambo TGV bon comprendre batu nyonso mikili baibi makambo ba Ken Manisa baibi makambo yo comprendre ba masa na ngai Yannick na États-Unis baibi makambo abi biyo nazo chelo no koli na yo ya mombambe ya comprendre donc makambo donc na kuna minga koloba te pona na kanda mabe kanda na lobibo est-ce que tu veux que vous défendre leader na yo pomba nuance déplique ozo défendre sikoyo Nike on parle en direct il y a Floricode ping pas de problème sikoyo tango rolongwe pas déplique comment que pas déplique ozo simba te ko bana ko bete su ba gaffe les ko on est ko bana ko finir so su bene po yo beta donc zo beta no mutu so gaffe na boaki ku disquette na foutela da pala kitoko tala de chomo biro na nga simbi ya na palais artiste lupango na cameraman so pena vraiment ceux qui n'ont pas on a kosi na zo foutela nan mesika bietala mabanga na mabanga nga mabanga on prend yo kutanga na palais na lali pongi on prend
nazo vivre kitoko na foot la parler na ba chombo akanda forme mambuto kitoko mais wana nyoso siko depuis na boaki non kuna boaki ba relation kana contre ya déplique ce qui ouais c'est pas JDT na ndo kema na to ba ngavi na ngai Nabi et pas nani et pas JDT na kemba ya na osanga na ba 500 avi na ngai osanga nini na osanga na ba 500 est-ce que JDT pe na nenga ke na rapport vraiment est-ce que yo kozanga ta 5 po pe pas JDT na sali mokili yango nini pona monaka pasi ya boye pasi ya motindo oye pas JDT nga na kokokala ngai te yango monike na lungwa na izi na ze pas déplique pomba yango monike vitesse makam bana poto bobenga to solo mambo libanga déjà numéro yango da boy boy so na minute oh soki JDT aikin abengio abino mutuka yango wana lupango yango wana vraiment zonga na orchestre donc tozongela to kumbela masolo sikoyo yo pona yo ondi mango box de plus bien ne pas apesi lupango sikoyo bikete na kabelo lupango yango yo mutuka yango wana zonga na limbisio po donc ozaka donc mwana zonga na orchestre to démarrer masolo en plus nazo memo sous poto okozonga obe kozonga te na kozwa malopango na camion na bi papa merci na oyo pesinga na 10 ans na fande pa na yo lekiselinga ngonga famille balinga babona neti na komi ya koloka na zwa ngopo na bénéficier na osame na kozonga te na kozonga te na akokangisa yo te na kokwalende ba plan wana akokangisa na ndeni na kozwa ngo na zwi la na zwi ka na dundi na tche na poche mais na kozaka pas déplique ça va artiste bete so somwelo mususu bongo to ko chiter na biso to beta to kota tout moi message moko ya suka poto ka émission talaka oza poto na poto fo bato batanya kolanda yo ouais babi ka bongo nde mikolo mama ezo salanga pasie nini yango pomba ni ya se papa esalanga pasio naki kosaka ne baya ba voisin talande basalinga yi papa nanya zalelinga mwana boye na moyi makasi kabongo wakatalinga mwana litoye kabongo azwelinga mwana bamanzake kabongo wabebizelinga beza via mwana kabongo za mundibu te oza kunki te na lobi boy siko mundibu ona yesu bokela siso robino su nenge yobi ekola baki ya bandibu te nga na lobi na bwakeli mutu te eko swa isiki le grand journaliste bonga na yebi yo zo bokela robino te non mais robino za papa na yo te aza papa na nga te nga to age mo na ye robino za responsable za na orchestre za na famille ya za ko encadrer orchestre l'activité vie nga na leki robino na vie oui na leki robino net tala neti présent na nga somi da lupango na ya kitoko na cité mama mbote no na présent na ngesika za mituka ya cher musuku te za na mai ezoya sko robino zo futela na no za na camion zo beta da pim na zima o comparer na déplique ndeni série déplique azoyemba de robino kuta bandate déplique o tena chana mambu ya nanyo Banimateur n'y a soit déplique ya Robino babimi ngana l'équipe bango au comparer ngana animateur n'y a pas pour Robino dans ma solo biso ko boka la bango nzela mo soka bango ba attaquer générique pour biso beto boka ki tout tala siko vitesse à magam. Merci vraiment merci artiste na ebike mbote na papa na ngai papa na ngai tala lich yena zo soutenir bana papa ya bana donc il des fois té bana poto numéro na ngai wana PC plus 243 89 69 41 627 bobenga da pona ba relation pona mambo ebele tout ça dans studio bobenga pona ko coacher mamba libanga to ko solo to yebaka ndenga osala na Facebook lookinga na Igwe Jaguar komika Igwe Jaguar animateur komona ke na kobima wana animateur na bino ya déplique kala mingi te tozo indisa mboka donc kala mingi te tozo bimisa plan donc naza na kanda ya mabe donc soki bobinité na tiki musique. Voilà, merci. Parce que l'artiste, moi, message ya Souka Kasina, bateau non so ba uchi kolanda. Ouais, message ya Souka Zakara ke. Donc na yebité, merci kana mokili mobimba, na confesse bozo pe sa pomba niance. Po na makambo chant, bondima déjà. Comprendre. Azalaki na ba animateur makasi te ngo monika bwaka kembo ye moko bakoka ko bwaka na studio te. Tango azwinga ndabi mwana ya za misika za ndoki. Ifuna pesa yo générique mobimba. Yango monike apesinga générique mobimba, yango no bike bango mono ba chano no boy.
comprendre bango moko nanu bochana no boy bachana bino moko bochana chana no boy peso beta tezo beta te kangi moki wana bêtise comprendre wana bêtise si là déjà kana na minto tozane na seka ka bongo donc yango bokanga date lelo soki bobini te na tiki musique bana poto tu bozola nanga numéro yango na bobenga to solo la to baka ndenge nyonsa numéro plus 243 89 69 41 627 au Bengi simeno déjà toujours banda studio tiba vendredi au sololi na boaki yo libanga po ça moi qui toko yo ibika masola libanga ça va artiste moi dédicace pour to kata ouais Patrick toi nous moi na poto a solo TGV Talis babi ndazo simanga mikolo Ken Manisa international Flori Code Ping comprendre Mika Moulanga moi si kitoko na kata mikili sans oublier masalanga ya Nick na ndika États-Unis nga poto poto na poto on parle ya mikolo na beta ke loka Moïse Mbi tango akitaka papa yo akitaka na Kembo akitaka na Kembo. Ouais. Voilà donc voilà to comme vraiment on a sous la émission na bino bonngara mingi 3W poto na poto pas de commentaire minga rolobezate na profiter pe na pesa ba o ya ngai ba o ba soutenir ngai Aristote Kipulu ba mbote belé artiste boyo ki ndenge apesi ba message na artiste boy na ye mututu alobi azane ye aboy na ye ba animateur nyoso azoboka danger so moi mutu azoboya na ye loko mo beseka ta sir na ye neti ngai na ndimi na ngai parce que azoboka danger ba cri na ye koti nango ngai pona ndima il faut sala musale mo na miso so ko sala musale mo na miso te na kondima yo te na pesi mbote na ngai na big boss Mosakoli Lami Dovo boss moko ya pembe 3W poto na poto minga rolobezat na pesi mbote na ngai na Mazamba Mopao 5 na Saint-Etienne na 4 ya France ba mbote belé na pesi mbote na ngai na Jojo Armani ba mbote belé to komi na suka vraiment émission na biso balobi mon ami personnel MC Avatar balobi bogar moko boye donc minga rolobezate quoi hein ben nanga mona et ça la moi genre quoi donc to komi na suka émission minga rolobezate Aristote yeyo balobi poto na poto toujours poto na poto toujours poto na poto toujours émission yango yo soko tali yango te etali yo donc tokutani semaine prochaine même heure même site au revoir www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec Lami Dovo babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.